Salut à vous très chers internautes de partout, vous nous suivez et bienvenue à l'émission La Biso ya Lelo. Comme bomoni toza bongo na elongi ya mawa pour te perdre moko na biso awana kati ya Australie na kombo ya John azaki bongo na 22 ans atiki biso ndeko John akendaki pona konager akendaki konager na lac na famille na ye na bami. Alors akomaki na Mozindo, place moko ezaki Mozindo azindaki et d'après ba information autozu sur le terrain famille ba meka ki pe ko sauver tant akomaki na place à Mozindo asenga ki bongo lisungi ayebisa ki bango ke non azozinda déjà bakota ki batu bazala ki pemeni bakota ki bami ba famille na ba témoin bakota ki po ba sauver mais ezaki trop tard ezalaki déjà Mozindo makasi akendaki police akomaki wana mezaki déjà retard ba meki koluka nzoto partout ba moni yango te et prière na biso ba penser na biso ezana famille oyo baza bongo ko traverser moment moko difficile et biso pe communauté congolaise en Australie toza touché toza vraiment choqué comment na ndeko na biso John à la fleur de l'âge vraiment à 22 ans atika biso pe na circonstance ya boeza vraiment pasi na motema. Alors to sengi na baonyo so baeba kie baonyo so baebi famille ba garder bango na ba prière na bango pe na ba penser na bango. Any day could be our last day in this world. Today is about John. John is a young man who have just died in a tragic death. John spent his life playing soccer and entertaining other people. I know John personally because I used to go and watch him play soccer. I know John's family. They've been here in Perth for some time. They do help community events and support other people whenever there is a need. There is a GoFundMe page online. Please let's go and donate and support John's family. As we know, charity begins at home. May John rest in peace. Oui, bonjour. C'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris la mort. Il y a des qu'on a vu ce John, ainsi très jeune, à qui on kakabo et ça n'a pas si makasi. Voilà. Je présente mes sincères condoléances à toute sa famille biologique et puis toute la communauté congolaise est de cœur avec vous. Nangongo ya pasi bozala makasi ezanze na biso nyonso donc que son âme repose en paix. Rest in peace, John. You'll be missed. Si ezana GoFundMe page oyo tokoki kokende biso nyonso to aider famille na moment au difficile ba détail eza sur ba détail au bozomona wana s'il vous plaît to kende to cliquer to aider bon nyonso toza na montant nyonso ata $1 ata $2 et kokende droit na famille et ko aider bango po ete na moment difficile oyo ekoka ko soutenir bango na yebi ke okoka kolongola pasi wana te mais quand même et ko aider na ba dépenses Moussoussou. En tout cas, à la famille directe de la part de la communauté congolaise à Tozana, Brisbane, Perth, Melbourne, Sydney, Adélaïde, Canberra, partout dans le monde. Toza vraiment des Kernabino. En tout cas, courage. Nzamenda pesaka yende azui. Na ebike eloko moko te tokoloba na minute oyo eko consoler mitema na bino mais boyeba ke boza bino moko te nous sommes de cœur avec vous et nous demandons à tout le monde de vraiment soutenir la famille d'aller donner quelque chose et ko aider bango et nandeko na biso oyo atiki biso tolobi pema na kimia molimo na yo pema na kimia liwa ezanzela na biso nyonso lelo eza tourna yo le mpe kozala tourna biso na bino nyonso oyo bolandi biso pe ba obo soutenir biso toujours topesi bino merci beaucoup merci à celui qu'on appelle Kankou Beloti nandengo soutenir biso toujours Serge Kabanja motema ya Winnie Winnie la perle en tout cas merci nandengo bo soutenir biso toujours famille Molosa Yemei Louison Molosa et ma famille Chulembo, il y a Papi, Prince, Mimi, Junior, SP, Pemba, ma maman chérie, Christine, ma pitié, à tout le monde vraiment et à mon enfant Cameron, des gros bisous. Nous vous remercions vraiment de nous avoir suivis. Merci et à la prochaine.